Voilà, bonjour, bonsoir Balandignon, soit des shows Denar TV, merci Naba O Balandi des shows Denar TV. Papa, maman, Simba, Nabokebi. Toye tomoni sabino lisusu bilili mususu, toujours, monde Android, monde caméra. Oyo tomonaka te tokomona yango, oyo toyebaka te tokoyeba yango. Grâce à monde Android, grâce à monde caméra. Na elibino lisusu image o nazolakisa yo vidéo zala branché scotché cimenté sur des shows Denar TV. Oye ba réalité mokili. Batu oyo zomona ndenge baza wana balobi bakufa te. Ça fait des années baza wana, des années baza wana. Baza batu balobi bakufa te. Baza bon, ozo ka témoignage ya mutu aza sur place. Yende akupé sa témoignage oyo ka makamuni nezao. Ndengo zomona bango wana baza bikeko te, balobi baza batu bakufa te, batia bango ndengo wana lokwa na mwa mise, balobi basalaki abomination, yango kolo atika bango bongo, akanga bango batika la bongo, yango ba encercler esika wana, ekoma lokola mise, batu bakoma kokende kotala. Ya biloko aboye moye tolobela ngo ebele eza te, vrai ou faux na yebite. Awa pendanga nde na yebite. Vrai ou faux na yebite. Na réponse te, naza na point d'interrogation. Yango na lingi papa mama Balandignon soit des shows Denar TV. Bino pe bolanda. Tala image oyo. Oyo kandenge ndeko na biso azopesa ba témoignage po yende aza sur place. Tolanda. Ces gens que vous voyez ici, ils ne sont pas morts. Ils sont ici à Istanbul. Ils ont commis un péché, une abomination devant l'Éternel. Et l'Éternel les a laissés comme ça, comme des statues. Ils ne sont pas morts, ils sont vivants. Ils ne sont ni secs, ni froids. Ils sont tellement vivants que vous ne me croirez pas. Essa gente que vocês estão a ver aqui na Turquia, em Istambul, não estão mortas. Essa gente cometeram uma abominação diante do Senhor, do eterno nosso Deus. E Deus lhes bateu assim, ficaram tipo estátua. Não estão nem secos, nem mortos. Eles estão em vida, mas ficaram assim, colados, condenados, séculos e séculos, com as mesmas camisas. As camisas não estragam. A roupa não estraga. Olha a grandeza do Senhor. Bom weekend a todos. Nous sommes là, Cachito, filme nga. Filme nga. Obusha makaste ha. Donc bateau et bozomona, bateau et bozomona oyo. Ma chemise na bango ebebate des siècles et des siècles. Baza kokufa te, baza vivant, mais basalaka abomination moko devant l'Éternel des armées. Et nzamba frappa bango, batikala boye, bakoma ba statue. Mais baza kokufa te, baza pe kokauka te, ma papa na bango ebebate, ma chemise na bango ebebate. Ces gens que vous voyez ici en Turquie, en Istanbul, ont commis une abomination devant le Seigneur. Et les Seigneurs ont frappé comme ça. Ils sont restés comme des statues. Leur chemise est sur eux. Et ils ne sont ni secs ni morts. Et essa gente que estão aqui cometeram uma abominação de Senhor. Vejam vocês contra a grandeza de Deus. É terrível. Não estão mortos, estão vivos. As camisas são as mesmas. A roupa está a mesma. E eles estão aqui.
Voilà, donc ndeko ye wana yende aza sur place esika bato wana baza. Alobi bakufa te, bakauka te, sadi bazaka ndenge bato bazaka nde yo poza. Bakufa te, ndenge alobi. Bref, bakufa te. Nkolo nde a sanctiona bango po basalaki abomination. Selon statut oyo alakisi ndenge bakomi wana. Okocha pose, otangi kote alakisi na beton wana. Bakomi wana na anglais, je ne sais pas na balangi nini. Okocha pose na esika wana otanga bakomi nini. Vrai ou faux? Awa nde penda na yebite lo ni na koloba. Awa penda atanga moko de show. Na tikalika abe ngwi. Omwende to otala bwe. Ngape na tikalika ngwi. Na na réponse te. Vrai ou faux? Toyebite, biso toya kolakisa bino kaka mabombami. Monde Android, monde à caméra et na vitesse. Monde Android, monde à vitesse. Monde à caméra, monde à vitesse. O ebomba na kitoromona. Donc voilà. O tuenga tolo bango wana, papa maman zala branché scotché cimenté sur des shows de Nar TV. Oui, bah réalité. Merci beaucoup, le plus important. Partagez votre émission. Pesa pe bande comme sous batala, yé pas meka koye bisayo ya solo to ya lokuta. To solo la entre biso to tuna na ya solo to ya lokuta. Mais sauf que biso to tche, commentaire exact ndekonde alobi yenda za na Istanbul kuna na Turquie. Donc merci beaucoup, aimez, commentez, partagez votre émission et zalaki abino humble serviteur. L'homme de bonne foi zala branché ba émission zakoya. Ciao.